Et la famille Kande Bozomona, bien que moi je Zoli, la dame s'est fait accompagner par son avocat, na cour, Kosamba, de Oezaki live, Batamboka na Bango Kande, Zalarase Likambo Yindi, la live éclairé Zombi, Batangaki depuis le 28. Et Batangaki le 28, je crois, na analyse, de Boyo Kande Nini, pour expliquer. Un avocat même qui a accompagné, et le cas qui na Zimbabwe marambo oyo et non à Congo. Zambe na boya olatike mo vandina bo santu ozinga mina bajelo akoyemela kayo tongo pe popa Zambe na boya olatike mo vandina bo santu ozinga mina bajelo MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote balingo, certainement vous allez très bien. L'affaire Petit Balthazar. Bandi au moins amour mobile moké. Je crois que ça y live awa. Et ningi sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et TikTok partout. Azosala mambosalite le rôle à mokolo et batonso lobita aza minerte aza sexuellement adulte na cela qui analyse sur dossier wana awa et to kaki keza na Congo donc to peut to partager to lobi kelegi na Congo mais après avoir kolandela koluga koyeba eza na Congo te eza pe na Afrique du Sud tende bat bazoloba et namoni même bat bafinginga pona lokuta na lokuta mingi lokuta ngo nini lokuta ngo ka pona lobaki ke esalimi na Congo siko mutango wa ofinga na lokuta yepe ana ena information fiable te can you please go away ozara lokuta mingi leki na Afrique du Sud ezali pe na Afrique du Sud te pour votre information et ngana ebisa ibino je crois na sa vidéo mo yera na efasa ina bandela kiango banebo limbisa une personne m'a confirmé que elle connaît la dame na ebite rosa certainement ba ressemblance parce que c'est un ami c'est un frère Azarud Moussa Nzambe abi grande dame na ebi moi so très bien za la na jebi ngabi ah bon abi oui siko boye bisanga muto ebisinga ka yebiye na confirmé que no eleki na Congo aza maîtresse azala na Congo duma bon eleki na Congo na salle émission qui est important ils ont conseil on appelle ça na kati mais ba congolais lo la bato bazar bato ya keto bato zua et lo oye akangi ka kezake na Congo mais ils na Congo te do diku na za muto lokuta ba fingi ba lobignon so bref eza penza problème te to bike congolais et aden nae jalousie ma finga to kuta on akati. Et bato Afrique du Sud balobi mère mambo legi na Afrique du Sud parce que biso to yoki news wana te to za na Afrique du Sud to yoki news wana te leki wap na Cape Town na wapi après avoir ça la recherche bino boy binga na zala FBI mambo ne legi na Zimbabwe et leki na Zimbabwe na betela bino li solo OK na betela bino li solo qu'est-ce qui s'est passé. La dame s'appelle et encore ba combat bato za mystique Zvikomborero. Comment les a Maria Makedenge, hein, Zvikomborero Maria Makedenge, Azana 30 ans, juste été, né Azana 30 ans, elle Azana trentaine, oui, mais Azana 33 ans. La dame a 33 ans. Pendant que je vous parle, elle est aux arrêts, effectivement, oui, à Azako Kangama. Depuis le 28, Basambisaki Bakangi. Mais c'est que j'ai et moi na Azana 18, Azana 16 ans ya solo. Azana 16 ans. Ba capture ba photo bozo mon ezotambola ya ye effectivement yewana. Na ba jeune fille misusu ya mikolo pe ya bana mike parce que ba vidéo na ebimi mo ebele azo niata donc quand de bomona ki wana mwana mabe. En fait, par rapport il y a dossier à moi si oyo déjà pour votre information, la dame azala en Afrique la dame azala en États-Unis. Certainement akenda eka congé ndenge zalaka akeya Afrique.
comment na ndenge mwana na zo sala ambasalité et puis na mutu moko te ba vidéo ne misusu pe bimi mwana za déjà abeba kala a mwana mabe doit tela ba film mikolo et puis on nous en live mo le c'était prévu na ça live wana hier mais na sala ki on te kaka parce que na za besoin ba information exacte par rapport à dossier ngo donc le lo avant 22h je crois on lancer live bien nos amulaite juste pour na ko benda baboti matoi ko pesa conseil to lindenge to mesana ba parents bazala vigilant to pe veiller pour na bana autozobota au monde za kanse uzala na mwana to pe bana na ndako nzo ndo bokola mikolo ba mpaka na nzoto bana mike ba ebi marambo mabe koleka yo basala ka vie koleka yo oza mama oboti mwana oza na mwana mwasi ozo kansa za mwana muke innocente nzo ane mwana na za mukolo koleka yo de so ba luba sale emoti neti mituka kilométrage koleka yo mama botiye donc compliqué tant ozo vivre ça tellement mabe so ba boti ba veillete et kozala pasi ebele bazo simba mitu botala mwana na 16 ans je crois ba mona ba image wana ba tu nyonso ba mona ba image wana ba lubi mwana azali kindoki kala mwana azala kindoki mwana za mwana mabe mwana za mwana mabe mwana za mwana mabe na ba tata misusu kutu ba okizua parce que azo frapper koleka ba tata ebele faut ba kene penda classe c'est pas petit wana et le kila ba père ba lubi mais non c'est pas vrai mwana azala 16 ans te bozoko azala 16 ans de tel moza fouter yango zo ndimate do ba père bazo ndimate do mwana na ko pesa batata court tala ka mo loketo tala ka mo mwana ngo mema bazo sala inimaginable mwana mwasi obandeko azala en États-Unis kene congéné za en Afrique nande likama oyo ko komelai na ebité babanda bolingo na réseaux sociaux bandaka na mwana wana na ebité mais ce que j'ai compris ezanini famille en petit wana c'est comme si bolinga balia mwana mwasi wana mbongo vu que a mwasi a poto bango sikoyo bon c'est vrai hein mwana na bango za mineur normalement par rapport à loi effectivement et côté wana quand la dame azande na raison te azana parce que mobeko déjà zo condamné par rapport à âge mwana wana azana argument azana loi rolobate ba okangaye. Mais sinon, famille, bazo bimsa mwana na bango innocent. Et pourtant mwana ayebi mambo mabi banda kala beba kala. Selon famille, bango ba lobi boy. Que la dame ayara na ndako. Donc c'est comme si copain aye so pa futelaka na ndako bana wana elo mwa ba jara bongo. O mwana mwasi wana abane ko sola mkomsuna mwana aborde a côté la question na chambre et na solo la wana alaki poto aipsa ko meme na poto andi ba obimanaye tout ça mwana tellement za mwana muke asedaki na kobanga wana mais après ayno betela sope ser na ye lisolo ya na ye nde asilika ya yo betela mama na bango c'est comme ça maman bango asilika ki aye ofunda na justice wana selon lisolo ndenge famille ezo betela mais komona mwana wana c'est comme si na mwasi wana bazalaka na bolingo bazalaka déjà mwasi na mobali avec la dame po akoma tina niveau azosala mambo wana na mwana na mama wana azobanga te parce que moto ba forcer akosala mambo ndenge mwana na azosalela te hein jamais mwana ba forcer akosala mambo ndenge mwana na azosalela te et sans kobanga sans gêne sans eloko donc alaki penza ngeno aza pro ya on ba obenga petit Balthazar na moni photo mo basali et collage yena Balthazar azo pese mbote. Donc ils a passé ça mawa et on a ça live moi que maintenant bendara ba mama matoi hein basi a poto basi a soif tala mikumba ta makama uti Afrique otiki pardon uti poto uvandaki na ona kimi oke congé pour que no bimana ba mineur bota mutambu kande ba peja mibali bino bomine ba peja batata oka ba piège abimina mwana mobo yazaki na se ambula mais yazaki na ngo piège mwana na se abeba na ye bakosele mamu na justice po balia embongo dosko basala pa mwana mwasi bota la niveau elengi na Zimbabwe et non na Afrique du Sud ça emi na Zimbabwe information déjà partout même na Google ezali et naza même na ba image ya la dame denga zo kende cours kosamba accompagné de son avocat. Je crois que nous avons la possibilité peut-être de poster même dans notre vidéo sur YouTube, de poster vidéo, on a la dame accompagnée de son avocat
pour na dossier oyo et puis si passe et puis si mawa ba mama bo contrôler ba sentiment na bino moi na mukela nzoto mikolo mais mineur otika la mineur mobeko otika la mobeko quand ba lobarni no décider la loi mutu mo azali kola mobeko azate et lokolo ya mutu mukusa zoka ba adulte so olinga mibali ya bana mike olinga mibali ya bana mike problème te zo ba adulte parce que wana viol moko te ozala wana mais tant que nous ba mineur tala ba bisike zo ko mema mino lokolo ba posa ya nzoto à part wana bandeko na live je crois na komeka osola na baboti na zui ba témoignage moko bandeko bozana ngo idete ndenge bana bazo beba na bandako lisolo to betaki ya ba jeune fille ya bana basi bana ko sama ambasalite ba kolia na banzoto ba to États-Unis ba confirmer nga ke bazara na Portland bana na Maryland et baza ba congolaise ba famille na bango yebani do bana ya ba congolaise mibale ya ba différentes familles balingana na bango bana basi na bana basi basala ma ambasalite et balobi epesi sonye epesi mawa mais akoka moezake vidéo ici que Dieu nous aide. mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze po passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oya kokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mopota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage a lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekurusu konanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitana se olata nzoto poyo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu
ta mort tu m'as rendu invincible. Aliwana yo to komine la santu. Lise kwa na yo to komine balongi. Zambe na ngoya, olatike mo vantina mo santu. Ozinga mina bangeno, akoyemela kayo tongo pe popa. Zambe na ngoya, olatike mo vantina mo santu. Ozinga mina bangeno, akoyemela kayo tongo pe popa. Autrefois ngai nazalaki binzo ndoki akolia na lolenga lingi. Mes peurs sont dans ces métamorphosés. Osimingo sambwe maladie na miso. Olengo baby naza toxiqué grâce à lui. Bien-aimé, alléluia. Ezali na tata moko azalaki nzambe. Ntango akufi badepsine balobi keno akosekwa mpo nzambe bakristo basekwa. Alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda. Mpo ntango akolamuka abimaki elingala moko. Mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te, lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango. Yango bien-aimé bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te mpo milimo mabe ekotaka na ngulu. Mais soki bino boliaka ngulu te mpo milimo mabe ekota na ngulu, bomelaka mai te mpo milimo mabe ekotaka na mai. Yango tokumbisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kolinga sele mpo na nga